Mbote, bonjour, hello, bon dia. Na bino bandeko bolandaka masolo ya vie. Obo mesana kwa biso na internet na YouTube. Na ba chaîne obo mesana ko zwa biso. Matondo mingi na bino bandeko balandi lelo to memeli bino bongo réponse. Ya masolo na biso to betaki na émission utikoleka ya couple moko eza na Canada na Toronto. Sima ya kolanda lisolo wana ndeko mobali a décidaki a beta version na ye bandeko balandi rubrique ya masolo ya vie toyaka poto pesa toli mais toyaka poto déstabiliser ba couple ya bato te toza awa poto conscientiser mabala pe ba banso azali kolanda biso tango nyonso topesaka bango conseil ndenge nini esengeli motata mwana na mokili toyambaki appel ya ndeko na Toronto ya papa José. Papa José alobaki tango ayoki lisolo wana akamwe ebimi ndenge nini euteli wapi nde adesidaki kobeta toloba nini vraie version ya lisolo to alingaki abeta yango penza ndenge ezalaki malgré tout tobetaki yango eza vrai mais alingi amodifier mwa makambo mike na kati ya masolo tobetaki bandeko balandi bolanda biso na bokebi conversation na biso oyo kala te bozolanda yango tokobengela bino papa José apesa ya ye version. Bonjour papa José, bobengaki biso botunaki biso lisolo tobeti euti wapi nde biso pe tolingi toyeba lisolo tobetaki eza ya solo ke eleki na foyer na bino no na Canada boyebisa biso na soki lisolo biso tobeti pe eza vraiment lisolo ya solo. Bonjour maman journaliste Massa Mbala. Nakoma nzambe tata nzambe mwana penza membo santo. Mama nalandi nani video o neti batu nyonso namoni batindeli tindeli nga yango. Alors nalandi yango ma solo beaucoup lobi awa. Effectivement ezali masolo ya ngai kombo na ngai José. Alors moi si na ngai et Charlotte moi si na ngai Charlotte Ibwaba Kitoto. Donc oyo na balaki o makambo nyonso bolobeza yango mais nalingi kaka na rectifier babiloko mingi bolobi wana ezali soki ya ndenge nini mais oyo ezali version ya ngai moko mama. Oui, effectivement ezali lisolo na biso Charlotte Ibwaba Kitoto ali mwasi nga na balaka ye na Kinshasa na le 14 septembre 2015 na Kinshasa na commune ya Lemba. Papa José tolingi toyeba tango bino bokutanaki na mwasi na yo oyebisaki ye ke ozaki mbangiste to bombelaki ye kola liboso tosololaka na Charlotte kaka ndenge tozosola boni religion atuni ngai yo osambelaka na religion nini nayebisi eke naali na religion kimbangiste ye alobi ke ye azali mutu ya groupe de réveil. Alors apose ngai question ya koyeba soki lelo oyo toboti bana na biso tokolisa bango na spiritualité nini. Bon nasekaka mpona tolinga te biso nyonso toyali bana papa Kimbangu eza na bato baza na ignorance bazoyeba yango te mais moyindo nyonso toyali bana ya papa Kimbangu yene nzambe oyo akeli biso o bato baza koyeba te mais Charlotte ayebaki ke ngai nazali kimbangiste. Papa José yebisa biso obala réellement ndenge ototangela biso kombo mama Charlotte to yo posali kaka nde tobetaki na lisolo ndenge ezalaka yaka tovanda tobanani na Charlotte na 2015 na commune ya Lemba. Alors nani avant ya tobalani nga na ye donc coutumièrement epai na bango mpe na Lemba oyo nyonso basengaka na libala en tout cas esalamaki na bali Charlotte koto bato nyonso to
Charlotte akufa mais zalao papa leki papa kurutu tata mwasi ba cousin banani côté ya tata moto moko azala kité. Papa José, tu remarques que na libala na bino famille ezalaki kaka moko famille ya mwasi. Butuna kité soki ba tata ya mwasi famille ya tata ya ye Charlotte bazalaka envie to bazalaka te. De notre côté, ezala ba famille nangande to kindiki na bango to kindiki na grand frère nangai loko nangai baliki nangai. En tout cas mon côté a posé des questions ya koyeba mais to moni kaka ba noko bongo ba tata bozali wa en tout cas tout na ki question wana te. Tout na ki amote nani to sali mariage coutumier esili ozomona bon oyo ba pesi biso kolia komela na sima to kabwani et puis avi mwasi na ngai to kena ye et pai nazali kofanda. Voilà. C'est ce qui maman Charlotte ebe kozaki kimbangiste. Est-ce que informa qui peut la famille na ye que mobali nga nazobala ça kimbangiste. Tout to yeba. Bon ayeba ki famille mumba ayeba kena nanga kimbangiste. Ozomona bon mariage et ça minga il faut na zonga na Canada. Na zongi na Canada comme boyebike na Canada na bani ko sponsoriser na continue Canada l'état papa ti finalement mikanda izwami donc kuna babengi alika na ambassade na ba formalité tout esili à remplir pesili alors babengi ngai ya mikanda na sombi billet na réserver ba date nyoso ti ndenge atu avion aye na Toronto na Canada. Papa ngai sima ko bala mama Charlotte mariage coutumier mariage civil yozomi na Canada sali mukanda. Tango mama Charlotte akomeki na Canada akeza la kindengeni pour moi c'est ayi. Kokoma komi na Canada. Alors premier jour d'abord les rakomi loke kamusa kingai na lobine ke mama soit téléphone benga grande sœur non à Bruxelles. Grande sœur na ye kombo na ye Nadine azali pe mama pasteur ye mo pe mobali nazali pasteur abengi ye babani ko solo ana leki na ye basolo li très bien asolo li pe na mobali ya ndeko na ye na bana ya ndeko na ye bon ndeko na ye atuni te ko zana mobali no wana atuni loko moko te mais seulement chose bizarre oyo ndeko na ye alobi ndenge nini babalisho na mobali ya kimbangiste est-ce que mibali ya ba groupe de réveil ba la quitté papa na suite aux Hollandais bino c'est comme si problème ezalaki déjà na famille yango na habité ndenge ni libala ngui elekaki vraiment yaya asololi na leki na ye a passé même pas bino téléphone ba tuni même pas yo moto ba li bango mwana mais ba beti li solo ba betaki wana yaya lobi na ndeko ne ceux qui mibali mususu bazalaki te pona ko bala mbali église kimbangiste réaction et Charlotte ezalaki ndenge ni par rapport à li solo wana ba betaki na ndeko na mwasi na tuni Charlotte na bi mais yana yo aibi kinga za bengi longa pisinga tambo tete asolel pe atana ngaite alors Charlotte yepe abengaki même maman na ye albi maman na solel na ya Nadine mais ya Nadine vraiment to solel to sidisi jamais apprécié pas José atambote bon voilà il est calme man et comme singai ya Nadine quand c'est non aibi ngaite na yebiete ezali première fois asolona na lekine na ye na Canada mais ngai semeki na ye apprécié nga mbote te logote pona nini naza kimbangiste. Papa José na peut-être sur une coquina conclure tam sous par rapport ya li solo ndeko mwasi abetaki na ya nae donc Charlotte abetaki na ya nae nde salaki que couple na bino comme na moi ba problème to ezandengeni. Bon, wana kutezali nango problème ti nango petit problème. Alors, to fandi na ni Charlotte atuni ngai. To fandi un dimanche
bon siko l'église awa ndenge ngabi mama l'église ezepela wana Toronto hein mais ngai na boyi na twayo na tindo l'église bona boy ezali choix na yo mais nayebi famille moko nayebi mwana mwasi moko na mobali ne bali bien bakende l'église moko boy okoki kobenga ye soki boko osolola alaction église na bango comme ça okende kuna abengi pe mwana mwasi wana basololi na ye bapeseni pe ba rendez-vous alors dimanche akendeke na église na bango kuna l'église de réveil na yebi kombo nango te ngapi na tongo pe na lamukaka pe na kena ngapi kosambela nzambe na ngai papa Kimbangu na église Kimbangiste papa na ngai utu c'est biso para que Charlotte na mbongo nzela ki na bino bien obota ki na Charlotte toti Charlotte a doit zemi 2 mois après zemi ebimi l'air zemi ebimi na buzoba na ngai na ndenge na ngai na mayele na ngai alors na mekaki koyebisa ye natuni Charlotte bino epa na bino nani ndenge nini ngai na bali yo kote batata bakite batata balembongo te eloko moko te kaka bamama na bosalaka ndenge explique ngai que ndenge nani baza na neveu na bango disons cousin ya papa neveu ya papa na ye le cousin na ye azalaka na Suisse oyo ke makamba libala nyonso etalaka ye oui nalobi ke nalingi nakota na contact na ye il fallait Charlotte abenga na Kinshasa adwa adresse biloko nyonso tu et puis naza sue nayebisaki mama na ye à partir ya wana mama atomboka donc atingaki jamais que nazala na contact na ya batata na ye mais nga nalobaki ke non oyo nyonso kota batata basenga ya libala na kosomba yango et puis topesa mpona batata sûrement baza na kanda bayebi ke obala mais en tout cas yebango ki tozali bacongolais toza babantu tobosana coutume na biso te donc libala ezalaka na banoko na batata bayalaka ensemble mais soki kwa kote moko bali eyalaka malamu te Papa José nsima ya avortement ya mama Charlotte ntango oyo bino bomonaki ke ntango mosusu ezalaki erreur na mayele to na buzoba na bino ndenge bolobi bosengaki bokutana na batata ya Charlotte réaction ya mama ya Charlotte ezalaki ndenge nini vis-à-vis ya demande na bino bosalaki mama asilika en tout cas ti lelo nazwa suite moko te kote ya batata na ye bon nani oyebi ke nani l'église catholique nani il fallait nazwa baptême na église Kimbangiste mpona kozwa baptême lokola tosala mariage religieux te il fallait tosala mariage mpona malgré mariage coutumier civil mais tosali mariage nani te or que ezali fornication n'expliquer Charlotte ngabi Charlotte malgré tozosangana ezali fornication ezali bien te il faut tosenga nani tosenga merci na nzambe tokokende ezali cérémonie ya monene te mpona nga na yo toyebani nzoto donc l'église Kimbangiste ezalika question tokei pasteur abenir biso apesi biso conseil epe esili yo continue l'église na yo nga na continue nakoki jamais kooblige yo okoma Kimbangiste mais mokolo eyali soki okochange ya vie okoki ochange no ya vie mais Charlotte mbala liboso andimi tosombi mpe billet tokende Montréal na veille ya départ aboyi deuxième fois mpona egle nani baptême l'église Kimbangiste sa makambo ala mibale na avril et puis avril oui et puis na mois d'octobre alors mois d'octobre mosusu toraté avril mois d'octobre mosusu tokende andimi na veille ya départ donc aboyi na ye bon banda wana nakipaka lisusu bamakambo wana te mais tofandaka na biso ensemble problème moko ezali te bandeko balandi rubrique masolo ya vie tozokobaka na papa José sikoyo na niveau bokomi na mama Charlotte obsobeta lisolo
bokene kusinga biloko famille nous réagir bagene kozambonga libala po baki obalaki na $3000 mbongo ebele toyebite réaction famille nao vis-à-vis ya makambo ozokutana nango eza ndenge nini papa na ngai lobano bandeko balandi bayoka yo omoni soi-disant petite sœur wana oyo alobi makambo wana awa na Canada nga na petite sœur te naza na petite sœur moko te oyo natindi mutu bien natinda mutu na famille akindi kuna te mama naza na ye te omoni ou bien ya koloba passer bona bo mingi yali wana te ozomona papa José kibale kufa kaka boye kana pamba luseni mama Charlotte eloko te okutika mama Charlotte akangi biloko akena banzungu nesoka kutena mona king o mama na pesa ki aya na mona libala papa obeta ki ete finga ki ete bobunda ki te po torture spirituelle kana ndi mte kimisi eto ndenge ni papa na biso lobana mama samedi yeraka un samedi na uti musala na tsongi na ba aux environs ya ba à 15h kokoma na komi na ndako alors namona ndako eza vide moto azali te donc eloko mo ezata bimisi biloko nyonso tu biloko nyonso voir omoni lera ayaki na libala ayaki na banzungu wana pe abimi na yango eyalaki te namoni eloko moko te epuis kote kamusenga yo mwasi oye libala na poto bongo banzungu ani na bino banzungu mama na ye apesa ye ke une fois abali il faut akende nango c'est normal ayaki na banzungu pe nyonso amemaki heureusement ngai lera ayaki azalaki complet banzungu biloko tu ezalaki yaki na ndako mais ye amemi na banzungu ne nyonso tu apimaki nango akendeki na yango papa Joseph sotebi mabala ndenge ezalaka kaka na pamba masha otakangi biloko papa na ngai yo pe beta na lisolo pe ya solo ti mais nani soki komi na niveau ke nani Charlotte abima ndenge wana ezali nini ngai na uti musala na ye Charlotte na ye kokute na telefone azoswa na mama na ye comme asorolaka tout le temps pera mama na ye c'est normal ali mama na ye ba WhatsApp eza na kutofele donc na pesi mbote bonjour mama wana nboza te mama ngabi apesi mbote apesi pe mama mbote pas même 2 minutes Charlotte abenga bi mama linga sorola na yo abiamba ok atie main libre mama mbote papa na ebisio ngai mwana nanga azaki na Kinshasa banayi kosalisa ngai ndenga epe kuna na Canada il faut salisa nganga bi mama message nini oza kotindela ngai mwana azaki na Kinshasa banasaliso te na banayi kosaliso te mama akomi na Canada Charlotte azosala te aza kotanga mais oyo nyonso yo monaka oyo eyaka na maboko na yo Charlotte asalaka te utaka wapi toyebi ke boza kuna il faut Charlotte afuta ndako chaque mois mama ozosala te eloko te alors mama oyo monaka kuna ya lingai mais message papa nalobi ndenge wana nalobi kaka ndenge wana d'ailleurs papa banda lelo bosananga na vie wana mama okilo mutaza koloba nanga bona bosane na vie Charlotte oza mwana na ngai biso na famille na biso tozali bakimbangisi te toyebi makambo église kimbangisi te nalobi no komeka kosala mariage te na papa José na église kimbangiste mpona babendaka bato makila ekamusinga bi mama makambo nini wana za koloba église kimbangisi nalobi ndenge wana oza mwana nanga komeka kosala mariage na église kimbangisi te babendaka bato makila okimisi molimo santa mwana na ngai nabi mama me molimo santo oyo ngai naza oyo zoloba c'est papa Kimbangu papa Kimbangu nde molimo santo yo kanisi molimo santo mama tombo kilera kime mkombo natanga komba papa Kimbangu molimo santo nalobi ndenge wana posa na ngai na vie okimisi molimo santa mwana na ngai mama finalement alobi ozali kamba koloba ngai mama
nazana ikamba koloba te papa Kimbangu ko répondre yo. Papa José pendeko balandi koyoka papa José osala pasi na motema mama Bokilo azwi décision babengaka ye te babosana ye nsima ya koyoka maloba ya mama Bokilo réaction Charlotte ezalaki ndenge nini na kati ya ndako na nsima telefone ekatani natuni Charlotte est-ce que oyoki makambo mama alobi Charlotte alobi wi nayoki nga alobi nalobi kasi mama te ngai te ngabi te Charlotte na bapasi na bomengo na makambo nyonso awa yo moto oyebi ngai nabeta yo te naswanisa yo te mais makambo mama alobi yo ozalaki journaliste na mboka okokosala ba recherche d'investigation sur l'église Kimbangis ebendaka bato makila oyo mama alobi c'est grave. Charlotte afandine alobi eloko moko te nsima ya nyonso wana évolution ezalaki ndenge nini ya couple bozalaki en bon terme to ekomaki simbatika to lolenge nini papa na biso nake Kinshasa na janvier nakendeki mpona kokunda kosala Pierre Tombal na mama na ngai nakomi Kinshasa de Kinshasa nasilisi Pierre Tombal nakendaka na Nkamba nakomi na Nkamba nalongwe mpe Nkamba nazongi le 23 janvier nalongwe Kinshasa le 22 janvier nakomi awa le 23 janvier et puis toujours fana na mwasi le 22 février kake musana zonga bo Charlotte azate amema biloko nyonso akende na fandi ti pendant 4 heures du temps bon tala kaka bamboko oyo nabengi police mpona nayeba soki mwasi azali wapi police aye d'abord nalaki suspect numéro 1 bon akokanisa na boni ye nasali botalaka bamboko yawa bon police asali bainvestigation ti aretrace numéro na ya telefone ti baye koyeba ke azali wapi donc na nsima batiki ngai donc bakangaki ngai te me tofandi na bango kaka baka na ndako me bazosala bainvestigation na bango na nsima lere baretrace batiki ngai. Papa José na ndeko abetelaki biso lisolo ayesaki biso ntango yaki na ndako mwa panike esalaki talaka okuti mwasi te ndenge kaka ezalaka mikili mpe ya poto okendaki na ndako ya pasteur ebiso biso elekaki ndenge nini bon mpona koloba oyo makambo ya pasteur na bango ke ngai pasteur na bango mpona kote mama na ngai nakosa yo te pasteur na bango namona ye une fois seulement na matanga moko tokendeke namonaka ye bapresentera au pasteur ya Charlotte na pesi mpe mbote wana et puis 10 à 15 minutes après pasteur wana abimaka akendeki na ye biso mpe tolonge mpe matanga donc nayebi nanga pasteur te tofandaka ni ville moko ya na Toronto mais nayebi ndako na ye te nakoma na ndako na ye te seulement nani Charlotte azomona lisu te nde nabengaki pasteur est-ce que oyebi Charlotte azali wapi nde place pasteur nayebisaki ngai tosololi na ye nayebisi pasteur loba na ye azonga na ndako mais pasteur alobi nanga ke abengaki ye na baconfinement oyo botalaka na bino moko donc totikala kokutana te eloko moko te et puis Charlotte azalaki catégorique oyo ke aboyi na ye aboyi ne tokutana tofanda tosolola et ce qui est bizarre Charlotte a bloqué même la téléphone na ye donc naza na tse na kota na téléphone na ye te finalement nalukaki ke nabenga ye na téléphone moko bolaki nabengi ye Charlotte alobi ke naza koharcele ye kanisa mwasi na Canada alobaki oza koharcele ebangisaki ngai ozomona donc ebangisaki ngai ke naza koharcele ye elekela ngai koma Charlotte akende koloba biloko ndenge wana. Papa José na kolandela mokili ya lelo makambo ekoma ebele asambela na église kingani azongisaka boye par rapport ya oyo mwasi alobi na oyo nyonso mwasi alobi torture spirituelle boye na boye ozo se reprocher te vraiment kaka na pamba mwasi abaki azalaki torturé spirituellement ozo se reprocher te Papa José. Charlotte lera alobi ke voilà naza ko torturer spirituellement nayebi te torture yango ya ndenge nini mpona biso bakimbangiste
tozana ba heure de pointe oya kosambela kimbangisi na 5h du matin tosambela ka na 6h na 10h na midi na 15h na 18h na 22h na 0h makasi na yo soko lali to koipe kosambela voilà na ebite soki torture spirituelle yango wana obendenge ni ngai soki nazosambela ata za ndango mama ngai ngosambela na ngai abisambela no basambela na ngai esili mais torture spirituelle oyo Charlotte alobi ekamusi ngai omoni bon na ebite pona moi na molili ekoki kosangana te nga na uteki nkamba auti nkamba na ye aza na mpefe mosusu ya nkamba kuna donc oyo ekimisie na ndako na yebi te ye moko ayebi aza mwana mokete aza mokolo botu na ye akimaki mpona nini natikala kobeta ye te totikala koswana te seulement eza na babiloko na lobaka ne Charlotte tala outi wa kozala kozokende wapi meka korefléchir mpona eloko mpona boye azali journaliste az intellectuel oyo akosala barecherche mais ekokamwisa ngai ke Charlotte sans même kosala barecherche ke lelo oyo na Kinshasa nakini ekamwisi ngai ke nga église kimbangisi ebendaka bakila ya bato donc pasi mpe mawa na ngai yango wana mabe nini oyo ngai nasalaki mpona na bala Charlotte mabe nini estce kimbangiste eza na ebele bafinga papa diangenda bafinga église kimbangisi bakoma bakimbangiste epuis tolinga te biso nyonso toza bana papa Kimbangu. Papa Kimbangu c'est le Dieu créateur. Tolinga te biso bana na Congo. Papa Kimbangu azali nzambe molimo santo tolukaka. Ye wana toza na ye na nkamba. Papa José biso na famille na tension za ndenge nini. Oresi kokitsa bango tension par rapport à makambo nyonso okutani nango na mama Charlotte. Naluki nakoti na contact na moninga na ye alimbisanga soki natangi kombo na ye alimbisanga en tout cas mais nakotaki na contact na ye toalaka na yawa na Toronto un certain Jimmy Mafuba alibi Jimmy vraiment yo kosolola na Charlotte alibi oui nasololaki na Charlotte aboyi ke bokutana na ye na yebi ngabi voir même a bloqué ngai et a bloqué nga pourquoi jusque là azala no mwasi na soki kwele moi butu ba butu na ngai ezala l'état yawa ezala famille yawa mais a bloqué ngai pona kodwa nini bon Jimmy asala ki pe oya ko ye ko sala mais kolonzo to Charlotte aboyi na ibo na sala nini bon bona koloba o bande ko na ngai mama nazo katango pona tala ezopesanga na mawa na soni mpona o bandeko na ngai bake mpona makambo ya mbongo libala bona bo non ngai ndeko na ngai moko te nalobi oyo ke eza kuna bandeko na kutu mosusu bayebi kutu masolo oyo te bakoma oyeba ngo kaka sikoyo epanzani mokili mobimba ndeko na ngai moko akokendeke pa ba Charlotte te akotunaka mpe makambo oyo te mpona makambo ya mbongo libala obona kote ezali mbongo na balaki mwasi donc naza na besoin nango te ke lelo ezonga bo te naza kuna te omoni ezonga nango te wana yali mbongo na balaki ye tofandaki na ye mais mbongo wana mokolo yali mpe ekolobaka mais mpona nga personnellement en tout cas mbongo wana te nazali kuna te natini mpe ndeko moko mpe te nayebi ke motuno bandeko balandi bazozela ngo papa José meka na okoyebisa biso mama Charlotte aza mwasi obala na mbongo olingaki ye mpe otalaki nyonso te me obalaki ye soki lelo mama Charlotte ayeka kosenga bolimbisi yebisa biso okopesa ye esika na motema na yo okolimbisa ye to ekozala ndenge nini bandeko balandi toyoka biyano ya papa José. Mama otuninga soki nani lelo yo aye kosenga pardon mama nasi na pardon na ye na bo moto boye nasi na pardon na ye naza na likambo na ye te ozomona azali mwana moke ayebi pourquoi abima
mwasi oyo bazongisaka na libala eyali mwasi akendeki kanda esali ye 2-3 jours azongi asali 5 mois 5 mois depuis abima akende contact ezali te eloko moko te mama libala eza na yango te pardon soka ye kosenga oui nasi nalimbisa ye deja mais ke akota na ndako libala ezali te pardon akende ye na mama na ye azalaka lere mama alobaki ke l'église kimbangisi benda babenda na makila bato alors bakende nkamba nzambe molimo santo azali kuna basenga ye pardon soki basenga ye pardon alors soki papa kimbango abengi ngai mwana na ngai zongisa ex na yo kuna na ndako na kozongisa ye wana liloba nzambe na nga mutalobi mais soki ata lelo papa oyo abotanga akufa alamuki mama na ngai alamuki alobi ke zongisa Charlotte te jamais bon ngai te kaka papa kimbango yango wana soki akosenga pardon akende kosenga pardon na nkamba na eglise kimbangise na papa kimbango nzambe na ngai mais ngai moko personnellement nazalanga na problème na ye te ye moko ayebi pourquoi abima ye moko ayebi mpona ngai touti kolanda bino mpe tozolanda bino tozobeta masolo na biso oyebisi biso obalaki mama Charlotte na mbongo osalaki mariage coutumier na Kinshasa okendeki kosala mariage civil na commune ya Lepa toyebi te na niveau bokomi pourquoi libala ngo eza reconnu na l'État famille ya mwasi to pasteur na ye esika bandeki kosambela bazoloba nini par rapport à makambo oyo kopesa mwana bango toli te pasteur na ya apesaki ba conseil oyo ke mwasi ya pasteur na ye afanza non même ata ozonga libala te ne bokutana bosolola donc Charlotte aza catégorique aboya aza ko se reprocher na eloko nini nayebi te mais pasteur na ye aloba na ye mwasi ya pasteur na ye aloba na ye mais aboya na ye voir kutu na tindi ser moko bona sali bodio na tindeli ye se atupe bodio wana bani koyoka lera yoki mungongo na ngaya ayebisi ser na ser bwana osalinga boko tindeli ngai oyebi ke na yoka mungongo ya José Mbala moko na dili tando na kati yango osala subo te kotindela babiloko na ye te serpe atoniselinga maloba ngabi mama problème na lite nasali pa na temps susu nakokasana na raison donc nakoya kozana tori yango nasengi pardon aya tofanda mais oyoki réponse apesi problème ya lite omoni donc libala mama ezali te eza nango te azali moto ye moko ayebi plan na ye ayebi plan na ye oyo awutaki nango na Kinshasa na ndenge ayaka nango awa mpona premier jour bayambi biso na bandeko ya bakimbangiste premier jour basali réception mpona biso eza meme bandeko batuni ye oye na Canada oyo kosala nini ndenge yalaka ngai na ye libala na ngai ya mais Charlotte aza korépondre ke naza adulte nayebi eloko na ye kosala na mboka oyo akufi te Charlotte azoyoka akoyoka nani oyo wana réponse apesaki bato nyonso bazalaki wana na boyi na ngai kotanga motu mais epesaki bango malili koma mwasi aye libala bonga loba biloko ya ndenge wana papa José tokomi na suka ya émission na biso mwa liloba nini okobisa bandeko balandi mpona kosilisa masolo na biso ya moko na lelo voilà maman avec beaucoup de respect que je vous dois oyo nalobi nzambe na biso nzambe mutali témoin biso batu tozali témoin ya nzambe naza na besoin te nakosa obona boye soki nakofi nakosi nazanga moko nakufa nzambe azwa molimo na ngai mais nazoloba na vérité nyonso tu nalobi ke ngai nabeta Charlotte te nafinga ye te
mais en babilo to solo la kanga bité loko bobona boy donc soko reprocher moi si ma béni alinga kutu ko bosana na benga ka oncle na ye noko ne ya passer oncle Joe oyo noko Charlotte azalité na benga noko ya Charlotte ya pasteur noko Joe na bi noko Charlotte ayalité na ndako Charlotte akima lobi nini alobi ngape naza na ba nouvelle Charlotte mais na benga nanu epa mama na ye noko abenga mama ya Charlotte alobi na noko ke voilà Charlotte aza na ba difficulté kuna mingi azo souffrir mingi kuna mama na pesi ye mitindo wana ngai moko ezali te ke Charlotte mutu mama na yebisaki te aza koyebisa na telefone tofandi alobi mwana na ngai tala boye voilà mama eloko na koloba mwana en tout cas merci ya mingi na tikipino na komanza mitata nzambe mwana penza membre santo bandeko balanzi wana bauti kokaliso na biso na papa José ya Canada na Toronto a décidaki koya ko apporter éclaircissement na lisolo tobetaki bino mo boyoki version na ye na kolika tolobaka ntango nyonso masolo ya vie eza oyo elekaka na vie quotidienne na biso oyo tovivaka nango ntango nyonso na bomoi na biso toza te po te détruire bacouple mais toza po toconstruire topesa toli po bato bazonga na nzela otenir biso rigueur te pourtant mosu tobeti lisolo ya papa José na mama Charlotte papa José alukaki apesa pole na lisolo yango okontinue kobenga biso na plus 243 97 90 13 275 plus 243 97 90 13 275 tokobeta masolo na bino baipe bozala masolo tokobeta yango baipe bolingi conseil tokopesa bino conseil tokutani bongo mbala ya nsima na lisolo ya sika merci beaucoup ciao